esengo na oyo abendami mosika na awa et qui aimerait être auprès du Seigneur. oyo akolikete azala pembeni na nkolo Grand chose à nous offrir. mokilo eza na eloko monene akopeseka babiso te Le plus beau. eza Le kitoko plus beau, c'est ce que disent les gens sur terre. eza kitoko te Au ciel, oyo bato bazoloba awa na ce sera mokili magnifique. kasi Ce sera glorieux. na lola ekozala kitoko Nous elengi souvenir de toutes ces conditions. Ce sera une bonne chose. ekozala eloko ya malamu Si dans la gloire nous devions encore nous souvenir de ce qui était soki na nkembo autrefois sur terre, tokoki kokanisa là lisusu aussi, oyo ezalaki awa ya mokili l'affliction. wana nde Cela n'est pas possible. ekosimba te L'ancien et le passé disparaîtront à jamais. oyo ya kala ekolongwa libela Un passage de la Bible biblia dit que elobi l'état antérieur ne se rappellera. makambo na kala ekokanisama lisusu te. Et pour cela, nous pouvons aussi être reconnaissants d'être transportés une fois pour toutes dans un autre monde. esengeli tozala reconnaissant mpona komemama lisusu na mokili mosusu Emportés dans l'éternité. tomemama na seko na seko De toute éternité dans le oyo plan de esalama mpona biso na mwango na nzambe nous était destiné à tous. ekanela biso banso Alors, valable. oyo ya malamu. En écoutant la parole d'introduction et en constatant la suite de la lecture, nakoyoka liloba na enkotela penser mpe na kotala la nsima na litangi sur la foi. La foi n'est pas seulement un concept verbal. nde koyeba ete kondima La foi est ezali kaka elobeli ya bibebo te porteuse de vie. ezali komema nde bomoi kondima À marcher avec Dieu. ezali kotambola elongo na nzambe Noé par la foi noe obéir. na nzela na kondima ayokaka motindo na nzambe Commencer à construire. mpe abandaki kotonga Verset 7. arshe Abraham na molongo ya sambo. à l'appel de Dieu. abrahame andimaki na mbela na nzambe mpe alandaki oyo wana nzambe alobelaka ye. Chacun de ces hommes de Dieu moto nyonso tu na nzambe la foi avait la vie. azalaki na kondima azalaki na bomoi. Ils ne restaient pas assis, ils étaient tous bazalaki kotambola par Dieu. bafandaki kaka boyi te me baza kolanda bebele nzambe. L'esprit que dans le cas d'Abel, il est écrit que Dieu regardait na likambo na pas seulement sur le sacrifice, pas seulement regarder avec bon plaisir à son sacrifice, mais aussi à lui. nzambe elobami te ke atalaki abele Regardez l'homme azalaki kotala abele mpo na mbeka na ye te me atalaki abele ndenge azalaki te en regardant le sacrifice de l'agneau de Dieu na kotalaka mbeka offert ya mwana na nzambe pour nous. oyo bapesaka mpo na biso. Séparés de l'autre, mais les deux vont de pair. Le sacrifice, mbeka celui qui l'offre, na oyo azobonzela yango vont ensemble. etambolaka elongo. C'est dans le cas d'Abraham ezali que nous le likambo voyons. na abraham na isaki tozomona yango polele Lorsqu'il était sur le point d'offrir son fils, ntango abelemaki ete akaba mwana na ye lokola mbeka atomboli loboko ne le fait pas. kosala yango te. Un lien entre celui qui offre et l'offrande bomoko et le sacrifice lui ya solo ezokobonzela mbeka. La foi est le lien entre Dieu et celui qui kondima ezali kokangama na oyo azokobonzela nzambe. ici. On nous a lu dans Hébreux 10. batangeli biso na Hébreux 10. Souvenez-vous des jours passés. bokanisa Nous mikolo oyo ya kala mais parfois cela fait du bien. wana mpe esalaka mwa malamu tokanisa ngo me esalaka mpe biso mwa malamu moke. La lumière, vous avez enduré patiemment un dur combat de souffrance. ndenge bomonaki pasi na bitumba makasi. Grave ce que nous devons endurer. Ce qui est important, c'est que nous persévérions.
oyo ya mutuya ezalete ke tokoba na pasi kasi tokoba tikino na suka envoyés comme étranges, mais comme faisant partie justement de l'ensemble du processus. tomona yango lokola eteni te kasi lokola oyo ezali kati na misala nyonso tu ya Nzambe. À un spectacle public par les insultes et les tribulations, tantôt en devant tokutani na makambo kilikili ya pasi de ceux qui étaient placés na dans de telles oyo situations. bazalaki na pasi lokola biso bamususu bazokonyokola biso bamususu toza elongo na baoyo bazonyokama toza na bango elongo doit s'identifier à tout ce qui s'y passe. oyo ya Nzambe esengeli akokana na oyo manso ezolekana. Les disciples ne pouvaient pas passer devant à côté de Gethsemane bayekoli bakoka koleka libanda ya Getsemani te oyo ta ya Golgota te sans être passé par Golgotha. esengeli baleka na Golgota Présent partout. esengeli bazala bipai biso oyo Le Seigneur a makambo na Nzambe ezosengama. mais c'est vous qui avez persévéré avec moi bino dans nde mes épreuves. esengeli bokoba elongo na ngai kati na baminyokoli na ngai. Je vous lègue donc la royauté. napesi bino bokonzi Mangerez et boirez à ma table. bokolia dans mon royaume. mpe bokomela na mesa na ngai na bokonzi na ngai. Trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que c'était? Ils ont mpe na ngwende de la part d'Israël ou par le peuple d'Israël, par les Juifs de l'époque, tout ce qui avait affecté et frappé bazwaki Seigneur. manso oyo enyokolaki nkolo bazaki elongo nango. Il leur a dit, ayebisi bango vous bino siégerez sur 12 trônes. bokofanda Les 12 tribus na d'Israël. ba 12 19-28. trône na ba 12 bino bana tribu ya Israel. Ceux qui vous ont jugé dans Bon. cette situation, jugez ceux qui ont siégé en jugement contre vous, bosambisa qui ba oyo compris basambisi bino kotelemela bino que Dieu devait s'accomplir ainsi. oyo basosolaki liloba na Nzambe esengeli ekokisa bongo bokosambisa mpe bango. Quand nous lisons les évangiles, ntango tozotanga basango malamu na bamikanda des vérités si précieuses basolo ya mutuya ezali nous dire. Hier soir, lobi na nous pokwa avons lu totangaki le sermon Un prisonnier du Christ. liteye oyo ya moumbo ya Kristo Pour lire quelques passages, mpe totangi mpe bamakomi mosusu une autre pensée. tala likanisi mosusu Hébreux 10, verset 38. na Hébreu 10:38 Même au juste Kasi aura la vie moyengebeli na ngai akokangama na se retire. kondima Mon cœur ne Mot- prend pas plaisir motema na ngai en lui. ekozwa esengo na ye te soki moyengebeli na ngai atiki ngai. Le temps, très peu de temps est celui qui doit venir. Na mwa ngonga moke oyo esengeli aya akoya Sans tarder. koumela Le plan de salut de Dieu, il y a des choses qui sont fixées. koumela na makambo mpe te Arriver. makambo esengeli eya oyo esengeli mpe eya na mwango na Nzambe. Lorsque les temps furent accomplis, Ntango ngonga ebetaki tout se passa comme Dieu l'avait dit. nyonso elekanaki Des lokola Nzambe alobaki na munoko na basakoli na ye. La seconde venue du Seigneur Boye ya mibale ya nkolo sera comme il a dit ekozala ses paroles. ndenge alobaki na maloba na ye. Verset 37, car il n'y a plus qu'un peu de temps. Très peu Po de temps. Puis tozali na mwa ngonga moke ngonga eza lisusu mpe te. dans Acte de l'Apôtre chapitre 3 à partir du verset 21. Na misala ya misato molongo tuki mbale na Dans moko le ciel, kuna Yesu akangami na lola au moment tikino aura été rétabli. na ngonga oyo nyonso ekozongisama. À l'esprit que nous ne gémissons pas seulement dans notre corps, Biso tozolelaka na nzoto na biso kaka te mais aussi mpe si nous pouvons être tout à fait honnêtes. soki tozali bato ya sembo
notre propre état, nous soupirons aussi. Na lulenge na biso boye pe tozo nyokoma pe. Dieu le voudrait, qui n'est pas encore tel qu'il correspondrait à la parole. Nani yango azali nano akokani te ndenge liloba elakami elobi. À ce sujet, Jacques écrit, Jacques 5, verset 9, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ne vous plaidez pas les uns contre les autres, ne gémissez pas les uns contre les autres. Bomi le late bino na bino. Mais ce sont deux choses très différentes. Ezali makambo mibale keseni. C'est une détresse intérieure. Biso zona maona motema. Nous crions vers Dieu. Oyango etindi biso to belele pa nzambe. Tu as plus à nous offrir. Ozana oyo ya kupesa biso. Appelle. Donne-nous la foi. Pesa biso kondima. Oyo na bomoi ya bule. La puissance divine. Nguya ya bule. Ce que les hommes et le peuple de Dieu qui se tenaient dans la foi. Oh nyonso tu batu na nzambe bazalaka na yango baza kotelema kati na kondima. Nous sommes incrédules, mais parfois nous avons peu de foi. Tangu susu toza na kondima muke. Nous n'avons pas suffisamment confiance à Dieu. Et puis topesaka confiance na nzambe pete. Où nous nous attristons sur nous-mêmes. Tozo kumeyoka mawa biso moko. Donc au fond de notre cœur la certitude Kasi soko tali katikati meza na mitema na biso bosukisa misolo ya nzambe. Qu'à la fin des jours, Na mikolo na suka doit sortir une épouse de l'agneau. mwasi ya libala ya mwana mpate ya kobima oyo akokambama À sa rencontre, na bokotani na ye sera sa face et sera changé, transformé à son image. akobongwana akokana na elilingi na Il ye. ne s'agit pas de s'enthousiasmer Tozali bato ya esengo te par une chose, mais kasi d'absorber la cause, la chose, d'être imprégné par elle, d'être lié à elle, bosonanu de la tokangama na liloba na nzambe ekotela biso mpona ye tozala yango katikati na biso kaka mpona ntina nzambe ye moko. Les hommes de Dieu Bato na nzambe annoncer la parole, mais balobi toujours fait partie basakoli kaka liloba te kasi bazake na kati na liloba na ya mobimba nango enraciné dans les choses divines. bakotesaki misisa na bango na makambo na nzambe. Bon, la lecture du chapitre 11 des Épîtres aux Hébreux. Tokokoba na litangi ya chapitre 11 na mokanda ba Hébreu. Ceux qui ont cru au Seigneur, Tatoli na baoyo bandimeli nkolo qui ont déjà reçu basi kozwa bomoi car poete à qui la parole de Dieu a été adressée. oyo nyonso tu azwaki liloba na nzambe Vie de Dieu qui était dans ses paroles. bomoi na nzambe oyo ezalaki na kati na liloba ngo Étaient appelés des dieux. baoyo bazwaki yango baza kobenga bango banzambe. Tout cela Nyonso wana écrit. ekomami Le Seigneur le dit lui-même. kolo ye me ya lobi yango Au chapitre 10. na chapitre 10 ya Jean. J'ai dit vous êtes des dieux. Na lobi boza ya nzambe. Seulement parce qu'il avait fait une déclaration ou était-ce pour la volonté que la parole de Dieu leur avait été adressée. Alobaki koloba pamba te liloba na nzambe epesemela bango. Non, mais c'était un rapport avec la parole. Ezalaki kolandisela lilobo nzambe apesaka bango yango nde asalaka déclaration wana. Et qui les pénétrait a fait naître en eux une nouvelle vie divine. Ezalaki pembeni na bango ete ebotisa kati na bango lolenge ya bule. Ce que Moïse était Moïse. Et au début, quelqu'un qui avait échoué, frère Branham. Moïse na liboso azaki mutu moko wa yeshuaka. Mort en Égypte. Et s'est enfui, c'est tout. Akimaka. Donc Branham alobiki akimaka. Se sont écoulés qu'il est parti. Et akimaka. Avec la parole qui lui avait été adressée. Na lilobo ba pesaka ye. Est-ce différent pour nous? Et que ce n'est pas biso? Aujourd'hui que Dieu
accorde des privilèges à une certaine lelo nzambe azopesa mpe litomba wana il s'agit pour Dieu na bato bapesa bango mpe liloba qu'il y a 2, 4 ou 6 000 ans. esi eleki Pour Dieu, ba 4 ou 6 000 ans d'hommes et de femmes qui accueillent et reçoivent sa parole, bato oyo croient en baza koyamba qui sont prêts liloba na ye à le servir et à le suivre belemi dans le sens de la foi. ya kosalela ye Le chemin de Dieu. na kolanda ye na nzela na bondima Dans cette prédication, na lite oyo un prisonnier du Seigneur ou un mowumbu ya nkolo du Christ, polo mowumbu ya nkolo citation très précieuse et je voudrais litangi brièvement. oyo ya mutu yo nalingai natanga Citation, vous voyez, il savait qu'il devait attendre le Seigneur. bomoni ke ayebaki esengelaki azela nkolo Il fait que tant de gens de nos jours couvrent la parole d'opprobre. yango ne ebele na bato na ntango na lelo bazoyokisa liloba soni Ils se mettent en route plein de zèle. bamiti na nzela na mpiko Ils ont déjà échoué zuka nde basi kozwa libungutulu pour telle raison. Parce que l'évangéliste mpo te n'a pas attendu mopanzi sango malamu savoir azelaki ce que te le Seigneur mpo na koyeba ete nkolo avait à dire. azalaki na ya likambo ya koloba Le plus simple pour moi, oyo ya pete mpo na ngai de louer par les plus grandes annonces dans les journaux. kobanda na kosakolamaka minene na bajournaux Ce serait le plus simple. ezalaki ya pete eza ya pete mpo na À ngai mesure où je serais pleinement engagé, na lolenge ete nakozala na kati na mosala je yango serais nettement mieux autour de moi. ekozala malamu zingazinga na ngai Un grand programme kasi oyo na mongo munene na nzambe dans ce programme. Si ce n'était pas la volonté de Dieu soki pour ce jour, ezalaki mokano na nzambe te mpo na mikolo oyo quoi sert le zèle personnel? bongo mpiko ya yo moko zele na yo moko mpo na kosala mosala litomba nango nini Alors qu'il est dit ici, awa elobami boye ne fait qu'apporter l'opprobre. eza kobembela biso soni likolo na liloba N'attend pas le temps de Dieu bazokozelaka te ngonga na nzambe yango nde bazomema soni na liloba pour vivre et recevoir les promesses. mpo te babika bayamba bilaka na C'est nzambe pour moi et doit être pour nous tous une grande leçon. ezali likambo monene mpo na biso banso Plein de zèle. baza na mpiko awa Avec quel zèle? na mpiko ya oyo mpo na nani mpo na biso Saul a commencé par à avoir du zèle dans l'ignorance. saulo abandaki na kati na libunga kozalaka na banzele wana bampiko Il wana a pris du temps. À peu près autant de temps que le Seigneur en a eu avec ses disciples, c'est-à-dire 3 ans et demi. donc ezwaki ntango ndenge nkolo azalaki na bayekolo na ye ntango nyonso to ezwaki ekolo ba 3 ans et demi Se familiariser avec Dieu et sa parole, avec son plan, avec le plan de Dieu. esengeli N'aurait-il pas pu dire koyokana na mwango ya nzambe na liloba na ye bamosusu bakoki kozela te un ustensile, qu'est-ce que tu fais là? nini Dans le désert, ozosala kuna na esobe te lancer maintenant. Saul se retira. Non, il se retira. Saul alongwaki Je devrais le faire aussi, mais je n'en ai pas la possibilité. naza na makoki te Saul a attendu, citation, Saul que l'esprit azelaki citation litangi devait faire. oyo nzambe alingaki kosala La meilleure chose à faire, eloko ya motu ya kosala ezali kozela molimo il ne s'agit pas d'un esprit. ezali mwa elimu moko boyi te Et l'esprit de Dieu molimo na nzambe toujours ancré dans les paroles de Dieu. esengeli Sera toujours ezalaka kaka na maloba na nzambe les promesses de Dieu. bilaka na nzambe Mettra toujours les promesses de Dieu
à la lumière. Il en a été ainsi et il en sera ainsi jusqu'à la fin. amemi bilaka na nzambe na pole etikala bongo pe kozala kaka bongo. La meilleure chose à faire, eloko ya malamu ya kosala eza ya kozela molimo. prenons ce conseil au Amen. sérieux Tala et disons toli oyo na mutuya que tous ceux qui nous entourent, baoyo nyonso bazozinga biso qui veulent, même se dépêcher en plus en le faisant. Non, nous voulons nous dépêcher quand c'est Dieu qui se dépêche. biso tolingi kotambola soki nzambe nde moto azotambola. Ne dis rien koloba eloko te et continue à marcher. koba kaka na kotambola Continue à marcher koba avec nous. na biso elongo. Nous voulons tolingi nde encore kozala na boyokani marcher avec Dieu. ya kotambola na nzambe. Nous serons pamba te inventés dans notre propre et trouvés dans notre propre programme. tokukutana na bamakambo na biso moko bamwango na biso bamanaka na biso moko. À aucun prix. Un soir, citation, après avoir Litangi. prêché, Nsima na koteya Dieu vit là un homme infirme. moto moko Tout à coup, mokakatani l'esprit lui parla abimi mbala moko molimo elobeli ye et répondit. azongisi. Tout à coup, l'esprit lui parla. na mbala kaka molimo elobeli ye Nous devons arriver à être réellement conduits par l'esprit. esengeli tokoma na lolenge ete molimo mosantu akambaka biso. Et ensuite, si Dieu veut faire nsima nango soki nzambe alingi asala eloko inspirer, soki ezala epemami nous avons entendu assez souvent, epa nzambe est une révélation. toyokaka yango ntango nyonso wana ezali nde emoniseli. Comme quoi, galvaudé aujourd'hui, comme ça utilisé à tout moment, mais une inspiration divine, quelque chose. eza oyo bato baza kosala te inspiration divine euta na molimo Citation, je reconnais litangi. que tu as la foi pour être guéri. ozali na kondima po te obikisama. Jésus-Christ yesu kristo t'a guéri. abikisa yo. Actes des Apôtres 14. Actes des Apôtres 14 C'était un moment qu'il a reconnu. ezali ngonga yo asosolaki. Il ne nous suffit pas de suivre cet enseignement visuel avec tout le sérieux possible. litome eza te ya kozala na sérieux mobimba mpo na kolandaka bamateyo oyo. Notre âme soki elimo na biso vision. Seigneur, mon Dieu, nous avons le droit kolo nzambe na biso dans ce temps toza na ndingisi na ntango oyo d'expérimenter ya kobika une chose que ce qui s'est passé autrefois. ndenge moko babikaka yango na ntango na bantoma Une détresse intérieure. ata toza na maona Nous motema avons également considéré cela, il a déjà été mentionné. mpe totali yango tolobaki yango mpe lisusu Il s'est révélé au jour de Moïse. kasi efungwamaki na ntango na moshe. Il s'est révélé de nos jours. amitalisi mpe epa moshe amitalisi mpe na mikolo na biso oyo. Branham a dit, ndeko Branham alobi le roi, le rayon de lumière dans ce nuage, dans cette apparition va vers la droite. ko nganga ya Vers la droite. ya pole ezokende na ngambo ya loboko ya mobali. Et l'image était tournée de telle sorte que le rayon de lumière tombait vers la terre. elilingi yango baza kobalisa yango na lolenge ete barayon ya moi ezokweya na mabele. Seigneur lui-même. Avant, vu de là où je me tiens, il était incliné vers la gauche. epai ngai nazalaki akitisaki mutu ne na gauche. Le rayon de lumière du Seigneur était donc encore une fois tourné vers la terre. pole na nkolo ebalisaki etindamaki ezaki kotala na mokili na mabele. Une fois tourné vers son peuple, nkolo mpe abaluki mpe atali libota na ye par l'enseignement, na malakisi et par la bénédiction. na lipamboli. Mais nous devons également dire, esengeli toloba mpe lisusu certainement pour la dernière fois, na mbala ya suka oyo ces derniers temps, na bangongo oyo pour nous
Cela devrait être une consolation. esengelaki toyeba ete nkolo alobeli biso na ntango ya suka awa yango esengeli ezala libondisi Dans ce monde. Mais qu'il tourne encore une fois abaluka lisusu elengi na ye sa grâce. na ngolu na Et ye c'est là que Frère Branham a fait cette déclaration. nde Branham asali litatolo oyo Du fait que le rayon de lumière était à sa droite. lokola ba rayon Cela a été le cas lors de sa crucifixion. ya moi balukaki na ngambo ya mobali ezali bongo mpe ntango ye akufaki mpe Un seul atalaki mpe na droite parlait. Seigneur, souviens-toi de moi. wana Tu dans ton royaume. Moko na bango abelelaki nkolo Seigneur se tourna vers lui. banza ngai ntango kozala na bokonzi nkolo abaluki mpe atali ye ayebisi ye solo yo lelo tokozala no na paradiso Le Seigneur nkolo se tourne vers nous azobaluka epai na biso en grâce. na ngolu Parce que nous Amen. devons être avec lui au paradis et dans la gloire. biso esengeli tozala ene na paradis mpe na kembo C'est là qu'il nous parle. wana nde azolobela biso Il se donne tant de mal avec nous et qu'il veut que nous soyons finalement sous le même joug avec lui. alingi tozala na ye elongo na pasi wana Que avec lui, nous soyons sous un joug. na ye Écrit ici tout de suite. tozala na mapasi wana Citation. Il était litangi sous le joug. azalaki na se ya pasi Peut-être tenu les réunions de réveil. asalaki bokutani ya bolamuki na baposo Se passe. Pourtant, zoka nde il a attendu azelaki le Saint-Esprit molimo santu elobela ye sous le joug de Dieu. azalaki na pasi na Le nzambe joug de Dieu. na pasi na nzambe ya Le liloba mandat de tout ce qui concernait Dieu et son œuvre. Il ne pouvait pas exprimer ses propres pensées. akokaki koloba makanisi na ye te aza komizelesa bobele na likanisi na nzambe Il n'avait pas de programme. azalaki na bamanaka ya ye moko Il te est devenu lui-même une partie intégrante du programme divin. azalaki bobele na mwango ya bobele ya nzambe Monde que personne. moto moko te liboso Il en va de même pour le ministère de Frère Branham. eza ndenge moko mpe Il a été na lotomo ndeko Branham dans ce programme de Dieu. azalaki mpe kaka na mwango na nzambe Il a aussi pour nous en tant qu'enfants de Dieu mpe mpo na biso mpe lokola bana na nzambe qui est destiné à l'Église en ces jours. akanamaki na eklesia mpo na mikolo na biso oyo Maintenant, vous dites, Frère Branham, ndeko Branham ozoloba ndeko Branham tu refutes ce que tu as dit dimanche. obwakisi oyo olobaki dimanche Tu as attendu tout ce temps. Mais souvenez-vous, olobaki ozelaki ngongo oyo nyonso kasi kanisa sur le chemin, et Ah. il m'a dit, olobaki nga na nzela te renvoie parmi les malades et les affligés. na kotinda yo epai ya bato na bokono mpe bato na mawa Obéissance à l'Esprit Saint. azalaki na botosi na molimo nsantu Certes, je ne suis pas parti avant qu'il ne m'ait ordonné. kasi ata alobeli nga bongo nakendeki te liboso ke ye apesa ngai mitindo Merveilleux. Citation. Jusqu'à ce qu'il m'ordonne de le faire. litangi ti kino akopesa ngai motindo mpo te nasala yango Entre cette prédication, il y a l'affirmation, il y a la citation selon laquelle si quelqu'un a été appelé par Dieu et désigné pour une tâche. na liteyi oyo azoloba ke soki moto abengami na nzambe aza na tashi moko esengeli asalela Mais cela concerne le mandat global en général. wana etali Pas les étapes. mbela Les choses ya mobimba être faites. wana etali kamwa bato ya mike mike te Pourquoi nous sommes reconnaissants. nde ntina yango tozongisi matondo epai na ye Nous montrer les subtilités
atalisi biso prédication, oyo ya mutuyo na matei na ye nous les révéler, afungoleli biso yango afin que nous trouvions toujours po le te bon chemin. tomona nzela ya sika. Le mandat demeure et le mandat doit être accompli, Mbela exécuté. ezowumela esengeli mpe ekokisama. Chose soit faite. Il nous le fera savoir dans le cadre du mandat Nzambe soki alingi likambo esalama qu'à la fin, akotalisa biso yango na mokumba oyo apesi bato motu na ye cela à 100% wana ekokokisama nango na 100%. est la volonté de Dieu. Ndenge mokano na Nzambe esengi. Savoir avant de le faire. Et que nous pouvons avancer ainsi dans cette volonté de Dieu. Tokokoba bongo na volonté ya Nzambe. J'ai attendu le ainsi dit le Seigneur. Nazeli oyo nkolo esenge aloba na ngai. Ainsi parle le Seigneur. Boye nkolo alobi. Voyez Bomoni cette différence. bokeseni wana Une différence. munene. Il y a là une différence. Fin de citation. Bokeseni za wana sima na litangi. D'attendre. Kozela. Car ce que le ainsi Tikino soit donné. ainsi dit le Seigneur eloba. Connaître une chose dans la parole de Dieu et savoir qu'elle doit se produire. Na koyebete na kati na eloba na Nzambe oyo esengeli ekokisama. Et la révélation de l'esprit Ebofungami eza bofungami ya molimo. est venue pour Dieu d'accomplir ce que Nde wana ngonge koya mpo na Nzambe akokisa oyo si alobi yambo. oui, citation, il a Litangi akozela liloba c'est tout de même étrange. C'est tout de même étrange. D'un côté, ezali pasi. voici la parole de Dieu. Tala liloba na Nzambe. Et nous pouvons faire un pas de plus et dire Toko elle nous a été révélée. kokende liboso koloba ete efungomeli biso yambo. Et d'autre part, on dit ici, Na likambo mosusu balobi il attendait azaki kozela la parole du Seigneur. liloba na nkolo. N'avons-nous pas insisté sur ce point? Tobetisi ete na makambo oyo te C'est donné ndenge epeselamaki te et entre le moment où une promesse est donnée ntango et son accomplissement, katikati na ngonga oyo vous voulez 1000, liloba 3000, esengeli ekokisama 1000 ans mpe bankoto na bankoto eleki. pour annoncer les choses, Nzambe un temps ayebi pour les réaliser. kosakolana na makambo liboso oyo esengeli kozela mpo te akokisa yango. Il a été poussé par l'esprit Asukumami na molimo que ce que Dieu lui ordonnait personnellement de faire. oyo Nzambe aza kopesela ye mitindo mpo te asala yango ye moko. Christ. Citation, mes amis, si seulement nous pouvions devenir prisonniers, Bandeko, soki tokoki kokoma baumbu nous ne voulons plus rien. tokolinga lisusu eloko susu te. Ce que Dieu veut Bobele oyo Nzambe alingi est devenue si vivante. mpe kondima na biso ekokoma na bomoi. C'est à ce moment-là que nous sommes prêts, Wana nde tobelemi prisonniers, mpo te tokoma baumbu ya Kristo pour être libérés par lui. Car un prisonnier du Seigneur, pamba te moumbu ya nkolo un libéré, akangolami détaché de soi-même et lié par tout à la parole de Dieu, ye akangami na liloba na Nzambe sous le joug, mis sous le joug avec le Seigneur. atiami na mokumba ya nkolo. L'homme doit perdre toutes ses ambitions, tout ce Moto ifo abungisa baposa na ye nyonso qui constitue sa vie, son âme, oyo son ezotalela corps, sa bomoi na ye, ses aspirations, makasi na ye, bumutu na ye, tout le reste. oyo nyonso etikali Abandonner et devenir complètement prisonnier apwakisa yango akoma solosolo mokangami ya Kristo moumbu na ye pour pouvoir servir Dieu. Cela non plus n'est pas une simple déclaration ou citation. Un homme oyo eza liloba ya pamba te soit moto abandonné
toute aspiration, esengeli atika makanisi nyonso ezokoyela ye toute ambition, tout Bah. ce qu'il est, tout ce qu'il a, posa nyo son oyo son tu ye azali tout, etamboli na ye complètement prisonnier akoma solosolo mowumbu ya Kristo parole ya liloba pour pouvoir servir Dieu. wana nde akozala na liloba mpo asalela nzambe mosala Branham, poussé par l'Esprit de Dieu, ndeko Branham asukumi na molimo ya nzambe Christ est la parole. alobi ke Kristo azali nde liloba Ne peut pas être détaché de la parole. Et celui qui se détache de la parole Oyo. se détache. azokabwana na liloba na nzambe akabwani mpe na Kristo Se présente en effet dans la réalité. oyo azomitalisa Les chants, les cantiques et le bayembo banzembo alors les plus grandes réunions ne servent plus. bokutani ya monene eza na litoma te Le lien avec Dieu est le lien avec sa parole. kokangama na nzambe eza kokangama na liloba na ye La parole de Dieu. Et celui qui ne croit pas Oyo. à Dieu ne croit pas à Dieu. oyo andimi liloba na nzambe te andimili mpe nzambe te Il en est ainsi eza bongo aux yeux de Dieu, na miso na nzambe aux yeux du Seigneur. na miso na nkolo Et ici, citation, vous devrez peut-être marcher en opposition avec vos propres convictions. likanisi litangi esengeli botambola na kotelemelaka makanisi na bino moko Et c'est ce qui me sauve et peut-être oyo nde ezobikisa ngai qu'ils sont prêts à suivre le Seigneur. mpe na bo banso babelemi mpo te balanda nkolo Allez à l'encontre de vos propres kotambola convictions. na kotamelaka makanisi na yo Les personnes qui ont une tâche bato baza na dans mokumba le royaume de Dieu na bokonzi na nzambe être amenées à suivre contre leurs propres convictions. bamemami ete batambola kotelemela makanisi na bango moko Parce que Dieu a quelque chose comme objectif qui nous est peut-être encore caché pour le moment. wana nzambe aza na likanisi moko abombeli biso nano na ntango oyo Vous devrez être déjà à sa place. esengeli kozala na esika na ye Citation. Et puis, litangi lorsque je vais quelque part, il m'arrive de m'adresser aux gens de manière incisive. natambolaka ekomelaka ngai ete nalobela bato na lolenge moko ya mabe Un point de départ, comme je parle parfois des femmes qui se coupent les cheveux, ndenge nalobelaka na basi oyo bazokata basuki font et maintiennent leur profession de foi chrétienne. À quoi sert la confession chrétienne? na ntina nini Elle est détachée du Christ. confession chrétienne eza na mutuya yango ekabwani na Kristo na liloba na ye Ils ont le mot impie. Donc, tolobela Dieu, kombo oyo on dit exactement ce qui Bindo. est, c'est-à-dire détaché de Dieu, être sans Dieu. eli koloba bato oyo bakabwani na nzambe C'est être détaché de Dieu. ko L'impiété, c'est être sans Dieu. bosoto eli koloba ete okabwani na nzambe La parole de Dieu, nous nous détachons de celui qui l'a prononcé. soki totosi liloba na nzambe te tokabwani na oyo atatoli yango N'oublie pas le pain seulement, mais de tout. tokobika lipa pamba te kasi na maloba manso ezobima na munoko na nzambe Toute parole. Toute maloba manso manso pas des gens dans toutes les communautés religieuses et jusque dans ce message prennent tout ce qu'ils peuvent. na sango oyo Tous et chacun sont prêts à prendre tout ce qui entre dans leur concept. Ils sont prêts à prendre tout. bato babelemi mpo te bazwa na kati ya sango oyo bazwa makambo manso to ozoyela makanisi na bango Qui nous manquera ce jour-là? ekozangela biso mokolo yango C'est toujours bien de choisir, ezali malamu de se choisir les choses. komiponela biso moko makambo oyo tolingi Et ici, kasi awa nous fera face un jour. ekosala biso mabe mokolo mosusu Nous laissons maintenant totika derrière nous nsima na biso à révéler oyo nzambe afongoli quand même ce jour-là ata mokolo yango de faire comprendre que nous pouvons laisser de côté telle ou telle chose. totika makambo Il ne nous manquera rien.
tokozanga eloko te totika makambo ya bato makanisi na bato tokozanga pe eloko te liboso ya Nzambe. Ici nous manquera ou ne nous manquera pas un jour. Oui ou bien non? Et c'est là que nous voyons le sérieux de chaque parole de Dieu qui nous a été apportée. Wana tokozangela kasi aho tozomona sérieux ya liloba na Nzambe. Mais aussi les paroles qui nous font mal au ventre. Pe na maloba ezosala biso mabe na libumu. Prophète Ézéchiel. Ndenge Ezekiel akomi biloko eza bololo. Citation vous dites. Litangi. Chose de secondaire. Eloko moko ya mabe. Je veux commencer quelque part. Ekoko bande esika songolo. Ici, sur la nécessité de trouver un point de départ. Esengeli kozwa point de départ. Être arraché à leur tradition, à leur Ko culture, kabwana na makambo mboka na bizaleli nyonso. On a mentionné Batalisi deux choses concernant les femmes avec des cheveux. makambo talibasi na basuki na bilamba na bango basali bango remarque oyo. Secondaire. Et parfois, cela commence par le fait qu'il faut, pour ainsi dire, faire preuve d'obéissance dans ce qui est petit. Donc, Wana ebandaka ndenge nini ozotalisa kozanga kotosa na oyo ya makambo mike mike. Tikiro koma makambo minene. lassez-vous de l'apparence mondaine Bolongwa na lolenga komonisama ya mokili. des prisonniers de Christ. Bozala bakangami Mondaine, baumbu ya Kristo. mondaine. Bozala na komonisama libanda lokola bato ya mokili te. Continuez à vous détacher de tout. Bokoba na kokabwana tikino balien ya suko kangami na bino elongwa. Vous serez alors prisonniers. Wana nde kokoma moumbu ya Kristo. Il vous tient alors sous sa domination, sous son règne. Asimbi bino na se ya bokonzi na ye. Des paroles puissantes. Oza maloba mutuya. Ne voit-on pas monter à nous? Bomoni teke Oh Seigneur. kati na biso koloba likambo. Puisses-tu réussir avec moi et avec nous à ce que tout ce qui te fait obstacle soit défait jusqu'à ce que le dernier lien soit Zala na biso koleka ete to longwa na wezo kangama na biso tikino oyo ezo kobebisa obstacle elongwa bongo to koma solo baumbu na yo. citation. Litangi. Ne vous permettrez pas de dire un mot sur la semence du serpent, sur la sécurité éternelle et sur les choses que l'Esprit a révélées. Akopesi bino nzela te bobete lisolo ya momboto ya nyoka sécurité éternelle o nzamba fongoleli biso. Pour lui dire, tu ne peux pas prêcher ceci ou cela. Okoki koteya makambo oyo te. Puis il dit aussitôt, de cette manière, je ne viens pas. Ici, il exprime, citation, il ne vous permettrait pas de prêcher une parole sur la semence du serpent. Alobi polele bakopese bino nzela te ke bote elite oyo ya momboto ya nyoka. Ce que le Saint-Esprit a révélé Biso tokoloba oyo Molimo Santo afongoli li biso. aurait encore une excuse. Bato pe bakosenga kaka Des choses soki makambo boyo tokoteya te. a révélé. Kasi soki etali oyo Nzambe Yesu Kristo alakisi Nous devons nous laisser alors conduire. esengeli tomitika Molimo ekamba biso na bosolo. Combien de fois Mbala boni ou l'autre s'est-il demandé pourquoi ces choses devaient être soulignées, mpona nini makambo oyo esengeli babetela yango sete diviser les esprits. po ezokambola Il y milimo. a un but sensé et divin dans tout ce que le Seigneur Dieu a fait. Na ezali Le frère Branham a dû na oyo tu Nzambe asali ndeko Branham alobi
les lettres les plus sales lui ont été écrites. makambo ya mabe Toute décence. ekomamaki. Et cela, Kasi wana bien sûr, vous savez que plus les prédicateurs sont convaincus de même de bien connaître la Bible et d'avoir toujours les passages de l'Écriture à leur disposition, plus ils vont loin. boyebi malamu batei lokola bazana boyebi bazokoma na boyebi na bango bazokende mosika Défense, impuissant. bazali na nguya pete Cette pluie de critiques ba mbula oyo ya matongi ya kotongaka bato n'a pas pu se fâcher avec Dieu et dire, mon Dieu, tu m'as envoyé vers ton peuple pour lui Mose alobi ton message. otindi ngai pa libota na yo namemela bango sango oyo. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Boyebi nini elekanaki Se sont fermés partout, au point qu'il a dû dire, seuls les hommes d'affaires chrétiens ont gardé leurs portes. ndeko Branham bikuke to ekangamaki Pour moi, na lolenge ya ekolobake kaka ba homme d'affaires chrétien nde bafongolenga bikuke na bango. confirmation, il doit apporter des choses sur lesquelles les esprits se sont divisés. Po Et c'est ainsi, azomema mateyi oyo milimo ezokabwana. quand frère Branham a parlé du sujet numéro 1, il a dit textuellement, Ntango ndeko Branham alobaki mpo na mokonzo ya yambo car il va m'arriver la même chose que lorsque j'ai parlé du péché originel. ekoyela ngai likambo ndenge nalobaki litina lisumu na ebandeli. Dépasse alors toute mesure, perdent toute décence et Bato 100% bazo dans bolamu nyonso tozosila bango bazoperdre makanisi mpe nyonso. tout le monde trouve des passages de la Bible. Bato nyonso bazozoka bapassage ya bible mpo na kodefendre makanisi na bango De leur contexte, kasi bazolongola ngo na conteste nango sans révélation. bazangi bofongwami. Et que se passe-t-il alors? Nini ezolekana La lettre tue. mokanda ebomaka Dans l'esprit. kasi molimo epesaka bomoi. 3:6. Il poursuit. Citation. Pourquoi? Litangi Pas là-bas. Pour faire ceci. Pourquoi ne vas-tu pas là-bas? mpona nini ezokende kuna te mpona kosala makambo ya boyi Pourquoi ne pars-tu pas avec tous les autres? mpona nini okende na baningano te. Ne pourrait-on pas dire la même chose aujourd'hui? tokokoloba ndenge moko lelo te Pourquoi pas ceci? Pourquoi pas cela? mpona nini boyi te mpona nini okoko te boyi te mpona nini ondimaka boyi te. Faisons confiance au Seigneur. topesa confiance na nkolo na biso. Les hommes de Dieu ont besoin d'un temps bato na nzambe baza na posa na ntango actuellement pour pouvoir aller de l'avant. mpo te bakende liboso. Le temps n'est pas non plus perdu. ntango ebungi te Dans ce temps, Dieu éprouve le cœur des hommes nzambe sans rendre compte. azomeka mitema na bato bazokomona yango te azokoeprouve bango me bazomona te. Et ce temps est aussi nécessaire. Et ntango mpe eza mpe ya motuya mpe il ira de l'avant. Ici, la parole continue. awa liloba C'était cela. ezokoba kaka. Pas le désir ou l'aspiration du peuple. ezali kolandisa posa bato te ya libota te. Que devint-il alors? Il ne voulait plus faire face aux Égyptiens, mais il est devenu un prisonnier. akokaki kotelemela baegyptien te me akomaki mowumbu. Que devint-il ensuite? Il ne voulait plus faire face aux Égyptiens. alingaki kotelemela baegyptien te Il en avait tué un. abomaki moko na bango En voulait. Il bazoki koyina avait ye voulu. Maintenant, il avait levé les mains. Il devait partir. atomboli maboko na ye ngai mbati akei na ye En lui, une réalité divine. kati na ye bosolo ya bule ezalaki. Et lorsqu'il demanda que dois-je dire, ils ne croiront pas, etc. ntango atuni ngai Envoyé. alobi Il bakondima ngai te Je suis qui t'a envoyé. alobi nani yango atindi yo alobi yesu moto atindi ngai ezaki mokumba ya bule Était lié à la parole, akangamaki na liloba au ministère. Il n'a pas seulement apporté un message, amemi kaka sango te il avait la responsabilité azalaki na mokumba
d'emporter avec lui le résultat de ce message dit. Pona komema mbanu ya sango yango ya bule. Libération et l'exode du peuple d'Israël. Bien-aimés, croyons de tout cœur. De tout cœur. Le même Seigneur qui est apparu dans ce temps, dans la colonne de feu, Kolomokoy. de même faire suivre le message Mitelisi na tango oyo ye moko azokoba na liloba na ya bule. L'église qu'il emportera ensuite avec lui. Pe ecclesia ekomemama na liloba na ye tikino na kembo. Il avait apporté comme message Moïse soki amemaki kaka sango sans que ce que Dieu avait prévu soit produit. kolandisa te ke oyo Nzambe alakaki esalami te. Dieu est toujours en accord avec ses paroles. Nzambe azalaka na boyokoli kaka na liloba na ye. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne fait jamais de paroles sans Nzambe alobaka maloba pamba boye te. en l'air. Lorsque Dieu dit, je t'ai racheté, tu peux tranquillement croire qu'il t'a racheté. Tango Nzambe alobi na yo ke ngai na sikoli yo ndima kaka C'est ce qu'il a fait. alobi oyo asali. Amen. Le prophète, avant le jour grand et terrible du Seigneur, liboso na mokolo ya kanda epe ya c'est accompli devant vos yeux mikolo ngo ekokisami na miso na biso en ces jours. na mikolo oyo. Citation, qui suis-je, Seigneur, pour que je parte Litangi avec tes chaussures? nani yango ngai mpo nakende na basapato na ngai? Incline-toi jusqu'à enlever tes chaussures. Jette-toi par terre. Fukama tikino olongola basapato na yo mpo nalingi nalobela yo. Il ne pouvait même plus parler. Akoki koloba te Comme un prisonnier. lokola mowumbu. Un prophète élu, choisi. Mosakola aponami Paul avait été choisi. oyo nyonso azokosala eponamaki À tel point qu'il ne pouvait plus parler. na lolenge takoki koloba te. Le plus grand homme. Moto ya monene ya Nzambe. Un prophète Ésaïe s'est exclamé. Prophète Esaïe gangi. Ésaïe 6:5. Esaïe 6:5. Je suis perdu car je suis un homme. Mawa na ngai J'habite au naza milieu moto ya de libunga lèvres. mpo naza motu. Mais alors, un charbon de l'autel toucha ses lèvres. Makala ya moto esimbi bibebo na ye. Un bâton. Amen. Dieu fait parfois des choses Nzambe asala makambo à ce que cela paraisse ridicule. emonisama ata ridicule. Cela aussi, nous le voyons assez souvent dans le royaume de Dieu. tomonaka yango mingi na bokonzi na Nzambe Qui vont à l'encontre du raisonnement humain. oyo ezotambola kolandisa makanisi na bomutu te. Un vieux bâton de berger qui devient soudain un bâton. Lingenda Un bâton ya mokambi bameme mbala moko ekomi lingenda ya kosala makambo minene fendre la mer. ekaboli Dieu mai. est capable de bénir, d'utiliser et d'employer les choses Nzambe aza na makoki qu'il ya a appelées. kopambola ya kosalela na bato oyo ya biangi. Qu'il pourra de nouveau établir une église qui aura foi en lui. akotelemisa mpe ekelesia oyo ekozala na kondima kati na ye. Amen. Citation, voilà, vous y êtes. Litangi. Je n'ai qu'une seule chose à faire. Tout d'abord, livrez-vous. C'est vrai. botikalika eloko moko ya kosala na yambo bomikaba. Ni de vous, bomikaba d'autres choses. na eloko mosusu te. Un prisonnier. Bozwa mowumbu bokoma bawumbu en moi, en toi et en nous tous. Et ne l'oubliez pas, biso banso ensemble tobosana te. que nous pourrons aller de l'avant. ezali nde biso banso elongo nde tokokende liboso. Que nous entrerons dans cette synchronisation divine. Nde tokokota na boyokani moko ya molimo. Tous les va-et-vient, toutes les opinions personnelles auront atteint leur fin. Makanisi Dieu pourra faire son ya biso moko ekosuka. peut en être autrement. Nzambe akosala oyo ya ye ekosima ndenge mosusu te. Continuerons à faire des allers-retours. Tokokoba tomata tokita tobima tozonga. Il pourra commencer
citation, il s'est mis lui-même sous un joug. Ye moko Il est descendu. amiti na Dieu mukumba avait enfin un homme azalaki na qui était mutu soumis, oyo qui lui était assujetti askomaki mowumbu na ye tant que la parole de Dieu ne l'avait pas fait bouger et qui ne pouvait plus bouger tant que la parole de Dieu ne l'avait pas fait bouger. tango Oh, liloba na nzambe yo oningisi yango te c'est cela aujourd'hui. esengeli esalama lelo bongo oningisa yango C'est un prisonnier, mpo okoma mowumbu prisonnier de l'amour, mowumbu ya bolingo l'amour de Dieu. ya bolingo na nzambe Lui sous le joug du lien oyo d'amour. etiami na bokangami ya bolingo Il était mis sous le joug du lien de l'amour. etiami na se ya mokumba ya bolingo Pas une dure obligation, ezali makambo na makasi te un joug tout. kasi mokumba ya bolingo ya nzambe Mon fardeau est léger, mokumba na ngai eza pete est doux. kasi Matthieu 11, 29. Vous savez, celui qui sait ce mokumba na ngai mpe ezali qu'est un jour, il faut malamu et porter des charges. Et très vite, omoni il y a des points, des kala questions et tout cela doit bakolatisa être moto très bien. amema mikumba Il faut rentrer kasi dans un esengeli jour. kozonga na juge Comment c'était? Je veux dire, Élisée qui labourait avec 6 ou 12 jours, peut-être. eza Élisée Roi 19, oyo presque. azali kosala bilanga Il me semble que c'est ainsi. Et qu'est-ce que c'était? na Il y juge avait deux 6-12 retenus en une seule unité, attachés à la même laisse, à la même charrue, dans le même champ, accomplissant le même travail et la même activité, allant dans la même direction. Tout était devenu un. nyonso wana akangisaki yango na chariot ezokende ngambo moko C'est être sous le même joug. nyonso wana eza nini kozala na se ya mokumba moko Nous et Christ. Mais nous devrions être sous le même joug. biso mpe esengeli tozala na se ya mokumba lokola ye Nous pourrions être, serions à tout prix dans la même direction, dans le même champ, sous le même joug. tozala na direction moko na elanga moko na mokumba moko wana nde tokokoma na but Devant Dieu, sous le même joug. liboso ya nzambe Qui nous oppresse et nous frotte, kasi bajuge oyo ezotindika biso te oyo ezozokisa biso bapota te qui nous lie. kasi oyo ezokangama na biso na kristo Nous avons été attelés ensemble avec lui. oyo zoka nde tobiangami elongo na ye Nous lui appartenons, nous sommes avec lui. tozali baoyo ya Et ye si nous avons compris soki tososoli qu'il s'agit d'un joug d'amour, ezalaki na mokumba ya bolingo d'esclavage, no ya bowumbu non te de tribulation, no ya mpasi te mais kasi de grâce, ya ngolu d'amour de Dieu. ya ngolu na nzambe Alors nous pouvons remercier le Seigneur boyo tokozongisa matondo epai na nkolo sans nous avoir oubliés. oyo ya kala tobosani Si les hommes soki bato pouvaient comprendre aujourd'hui bakoki kososola lelo oyo que le Seigneur ete nkolo ne plus courir librement, mais qui nous a mis sous un joug avec ses paroles atie biso lui-même. na se na mokumba na ye na maloba na ye na kokamba biso ye mei boye nde C'est à vous qui parlez, wana ekokokisama mais c'est l'esprit de votre Père kasi molimo ya tata na biso en vous. ya kokota kati na biso eza bino te bozoloba molimo ya tata na biso nde ekoti kati na Il a bino réfléchi, il est devenu un échec ekomi libungutulu face à lui-même. na ye moko Tout ce qu'il savait, na oyo nyonso ayebaki tout ce qu'il comprenait, na oyo nyonso asosolaki dans tout na manso en général, nyonso il est devenu un akomi échec libungutulu ya mobimba amimoni na ntina te Plus rien ne fonctionnait. eloko moko ezotambola te Dans une situation où personne ne l'écoutait plus. akomi na likambo moko oyo moto moya yoka eza te Voilà à quoi ressemble parfois
les voies de Dieu. Tala banzela na Nzambe yango nde ezalaka. Confondus avec eux-mêmes, mais jamais avec le Seigneur. Okumilongisa yo moko kasi omilongisa na nkolo te. Comment dit-on? Il est devenu un échec total. Tokoloba nini? Ya komi échec na ye moko. Il a échoué. Rien ne fonctionnait. Azui libungu tulu. Elomo ezotambola na makambo na ye moko. Ne l'écoutait plus. Bozo ka lisusu te. Il était un prisonnier. Kasi zukanda azaki mowumbu. Mes bien-aimés, balingami, je vais conclure, ne vous inquiétez pas, des hommes qui sont en partie prisonniers des circonstances, ce sont bien les circonstances qui les façonnent. Batu moko bazalaka, ba prisonnier moko na mo circonstance mo boy. Circonstance onde ezo sala bango. Kasi c'est que comment? Les circonstances ont servi à atteindre la deuxième chose. Nous remercions ensuite le Seigneur pour les circonstances. Esengeli kokoba na nkolo. Chaque prisonnier se rappelle bongo sans cesse qu'il est né dans un but. Okanisa Il est né butu moi dans un but. ete obotami na but. Yo sengeli yo atteindre. Nous sommes nés de nouveau pour un but. Tobotami sika pona tina. Que nous devons accomplir. O sengeli to kokisa. Qui se mettent à la disposition du Seigneur. Bato bazomi tika na bokambami na nkolo. Sont comme nous le lisons ici. Bazelo kolo tozolo bawa. Nés pour un but, dans un but. Babotami pona tina. Sans cesse. Tozolo bakozongela maloba. Le cas dans ta vie et dans la mienne. Na bomo na yo pe bomo na ngai. Nous hante sans cesse. Tout a un sens. Tout a un but. Atalaka biso tango iso. Eloko nyonso ezoyela biso eza na tina na bomo na biso. Il y a une tâche à remplir. Tozana mokumba ya kosala. Il y a un but. Tina. Que Dieu nous accorde. O samba pesi biso ngolu. Encore ces deux-là. C'est le passage ainsi, citation. Ainsi le Litangi. de l'amour du Christ. Tokoma bawumbu ya bolingo na Kristo. Amen. Doté de puissance par son, est revêtu de puissance par son roi, qui est Christ. Amen. Tola tisama. En vérité, celui qui dit à cette montagne. Na nguya. Marc 11. Oya nkumu na biso aza Kristo. Oya koloba na ngomba Marc 11:23. Kasi andimi oya zoloba ngomba longwa kuna mikwe kuna andimi oya zoloba akomona yango kokisa. On nous montre le chemin. Bazotala biso nzela. Nous aimerions bien parler une fois à une montagne, n'est-ce pas? Tolingaki kobetela solo na mbala moko na ngomba. Par Dieu qui a créé toutes les montagnes. Na nzambe oyo akele bangomba nyonso. S'il voulait un jour. Soki alingaki mokolo mususu. Ufungola. Munoko na yo ta munoko na ngai pona oloba eloko songolo. Est-ce que alors quelque chose devrait pour lui être impossible? Eloko elingi kozala impossible pona ye? Qui est-tu grande montagne? Yo nani yango ngomba munene? Zorobabel. Tu deviendras une plaine. Zorobabel. Un tout autre contexte. Ici, mais une montagne peut devenir une plaine. Ngomba ego koma polele boykaka lokola plaine. Le prophète Daniel, de la montagne est sortie la pierre. Na ngomba est redevenue une montagne. Libanga ebimi ekomi libanga ebimi ekomi pe ngomba. C'est juste pour illustrer et montrer qu'avec Dieu rien. Ezali nyonso de pona kotalisa ete na Nzambe eloko ya mpasi eza te. Citation ici. Litangi. L'amour de Christ est revêtu de puissance. Bolingo. Qui est Christ. Ya Kristo edatisami na nguya ya nkumu oyo azali Kristo. Me donne et nous donne à tous cela. Et puis ici la dernière citation. Apesa na biso yango nyonso awa litangi. Les autres âges. Il devait toujours
prendre un homme, na bileko biso en faire azali kaka prisonnier. kozwa moto po akomisa ye mowumbu na ye Tu pouvais oublier tout ce qui lui appartenait. Il mpe devait abandonner. akoki kobosana oyo nyonso to ezalaki oyo ya ye. Il devait oublier sa formation et tout le reste akoki koboya bakuru atangaki ya kelasi serait la volonté de Dieu. po te asalela mokano na Nzambe, Suivre Dieu. kolanda Il Nzambe. ne peut pas suivre à la fois Dieu et ce que les hommes. Okoki kolanda Nzambe ete na baoyo bato baza kosala. Il y a une trop grande opposition entre les deux. Kotelemena ezali na makambo mabale. Ce que les hommes veulent sont en grande contradiction. Oyo bato balingi En tant que prisonnier de Jésus-Christ, etelemeli penza Seigneur, oyo ya nkolo. nous voulons nous laisser Lokola bawumbu na ye tolingi komitika Dieu et dire, fidèle Sauveur, koloba ete prends-nous, sembo donne-nous mobikisi la grâce, pesi biso ngolu avec toi, tozala elongo na yo même joug tome na se na mokumba moko wana ya pete de dire ce que tu as dit, koloba oyo olobi d'aller où tu vas, kokende epai oyo ozokende faire, kosala oyo ezosala afin po ete par notre vie, na bomoi na biso Seigneur puisse recevoir tout ce qui lui revient de plein droit. oyo tokokozwa oyo nyonso esengeli tozwa na bomoi na Ce ne biso. sera pas si difficile, sinon Dieu ne l'aurait pas exigé de nous. ekozala pasi te soki Nzambe na biso asengi yango mpo na biso. Seigneur, me voici. Kolo tala ngai, Je désire que cette parole naza na posa ete liloba oyo ekokisama kati na ngai. mais je ne peux pas le faire. Ngai kasi nakoki kosala yango te. Me voici, prends-moi Ngai oyo par la puissance de ton sang, zwa ngai de ta parole, na nguya ya makila na yo ya liloba na yo et de ton esprit. mpe ya molimo na yo. À moi tout ce qui est agréable tia kati na ngai oyo nyonso to ekosepelisa yo à tes yeux. na miso na yo. Fera par grâce pour nous tous et avec nous. Oyo kosala na ngolo na yo mpo na biso banso Loué soit ton Saint-Nom. Amen. na kombo ya no ya bule iyo Et prions. totelema bongo tosambela. Père Céleste, Tata wa likolo, la parole est si vaste liloba eza peza munene que nous n'en saisissons pas toute la portée. toko simba peza elobeli nango nyonso tu te. Et pourtant, nous nous mettons Zuka nde à ta disposition. toza wana liboso na yo. Seigneur, veux-tu mettre toi-même ton joug sur nous? Tika te otia biso Ton joug est doux, mukumbo ya pete likolo na biso léger. C'est un joug d'amour. ezali ya boli Nous avons entendu. toyoki ya bolingo Comme nous voudrions être unis à toi. ndenge esengeli to kangama na yo L'esprit, na bolingo na liloba na yo que ce soit na molimo na yo divine et éternelle. ezala bomo na biso ya seko na seko La grâce na pese biso ngolu na yo et la foi aussi deviendra mpe kondima vivante. ekokoma mpe ya bomoi. Et le sacrifice Mbe- regarde-nous Bomba biso la grâce. na ngolu na yo Seigneur bien-aimé, molingami remercions pour les prédications. mpo na matei Remercions tozongisa matondi l'âge mpo na matei mpo na mosala na yo que beaucoup considèrent comme choquant, oyo bingi bazomona lokola mabe comme nécessaire. biso tomoni yango ya mutuya Soit ordonné nyonso epeselema dans ton royaume. na bokonzi na yo. Seigneur bien-aimé, nous avons souffert avec beaucoup de ceux
tonyokwami ont été faits spectacle. na baoyo tu Nous l'avons lu. batalisamaki lokola spectacle Nous avons la promesse. kasi toza na elaka Nous serons jusqu'à la fin. Et nous tokangama na yo ti kino na suka ne nous retirons pas. Nous serons couronnés. tokozwa mutole Doit vivre. pamba te moyengebeni esengeli abika na kondima Le message divin atteigne toute la semence. sango na yo esimba mimboto nyonso ya bule nkolo Ton joug. ekokisama tozala na se ya mokumbano ya pete Marche les uns devant les autres. totambola Quel que soit leur nombre, c'est atako motu ya bato baza boni tous soumis biso banso na se ya mokumba na yo à ton influence. tozala na etamboli na yo Action. na Ton esprit. kopemama na yo Nous allions mpe na molimo na yo à direction. tokei na direction oyo oponeli biso Selon tes paroles. Que nous fassions tes actions. tosala misala na yo Oh Seigneur mon Dieu. o nkolo nzambe na ngai tokumisi yo mpe togumbameli yo À ta voix au milieu de ton peuple. yoka Tu nous as biso donné cette prédication. liteya oyo opesi biso yango Donne-nous maintenant ce que tu nous as promis, à savoir que nous serons rachetés, que nous serons revêtus de ta puissance. pesa oyo elaki biso Si nous sommes ete tokolata nguya na yo soki toza na se ya mokumba na yo Amen. amen